oya koya koloba ke nkodi eliaka akosi ou bien ozana nkodi mais okosi ngo makambo mususu mundele ayeko développer ngo ndeko mosenga makila nkodi ya place eza na kanda po azaki nyumba c'est akangi makambo et donc il faut muntu moko ya famille monana a contacter même si maître David te mais a contacter azon nkodi pour afongola famille kala mingi te tolingi to telemela oyeko loba makambo pa liboma o makambo ezo changer omoni ndenge batu bazolela dans les vidéos communo sirène okomaki na nini merci okomaki na nini na téléphone ozwaki ngo ndeni yo sirène point d'interrogation te oyo ezali eloko eza pouvoir ancestral na sepel na mama moko otobenga ngai na nini na Paris alobi nazolandaka ba message no makasi en tout cas nga depuis na botama nalakisa bana ngai bible te. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, mais vous signez la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Merci Bozé Ebele Rolanda Bisso sur Sarato la TV émission na bino bolingaka mingi vérité présentée par Paul Mukende moi na souka ba Mukende nyonso yango bandi na yebike ba Ebele na ndako déjà ba sepeli pour bolingaka émission vérité mbote na bino pe bonjour bonsoir ça dépend herbo kota la biso na Sarato la TV nazala na sengo ya ko présenter bino émission oyo vérité na ça bino émission vérité ezalaka pour la mutu nyonso engloba mutu nyonso c'est-à-dire que to yambaka tout nyonso yambaka mututu musicien pasteur artiste comédien musicien ba maître marabout banganga to ndenge bato to misana benga bango banganga bato bondoki na yambaka bango peka na émission oyo vérité ya mukolo mwa lelo na yambeli bino bongo maître David oyo to kosola na ye par rapport ya vie ya makambo na ye azali maître ya nini na yebite ngana benga maître azali maître judoka maître ya boxe maître ya karatéka to maître nini to koyeba yango awa merci na bon livre bon c'est que wazali bongo sima ya bilili pour na accompagner nga partout na zalaka merci pe na assistante ya mon confrère à moi nga benga que l'homme de français
Monsieur Ben, merci na yo, merci pe na bandeko tout balingaka biso na Sarato la TV ba fidèle tout ya Sarato la TV bozana ya kolanda émission oyo vérité. Moi elle soko za même langage na ngai fungolanga déjà plateau bandeko ba découvrir invité tozana ye Maître David, bonjour. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé za kitoko koleka basoda. Hein? Santé za kitoko koleka basoda. Santé za kitoko koleka basoda. Pour nani no comparer santé na basoda. Na minute au moins za makasi, basoda ebele bazana ba garde, basoda ebele bazotambola mais Maître David aza à l'aise na musala na ye. Azokokisa ba posa bato azane à l'aise na makambo na azane très à l'aise. C'est que ngana basoda na naleki. Naleki na basoda. C'est l'équipe basoda pour la musala na ye. Merci. Soda peso sala musala na ye ya Maître David na sapio. Différence ezali. Merci Maître David to yambi yo na émission na biso vérité. Toko bandaka ka boyete bandeko oyo ba kotala yo ba meka koyeba nani yango naza na ye na plateau na biso parce que ngana yebi ke yo ozali Maître David. Maître David mekana ko expliquer na bandeko o ba olanda yo Maître David ya nini? Bon, Maître David aza magicien supérieur, Maître David asalisaka, Maître David asungaka, ba o bazana malade oyo bazozu la solution te, bambasu ba paralysé, ata malade ekoti kindoki pas Maître David solution eza, ata ba o bazana posa ya bambongo, ba o bazana posa ba réussir na vie et pas Maître David makambo nyonso eza, ba o bazana posa chance partout, ba o bazana ba blocage, bazana posa mambo ifongama et pas Maître David solution ezali. Donc Maître David aza magicien supérieur. Aza magicien supérieur. Maître David a utawapi. Bon, Maître David aza Mukongo. Maître David a Mukongo a uta Congo central. Pouvoir nanga nation na Congo central. Type Maître David aza awa makasi pe pouvoir na euti pa Congo na Congo central. Makasi na yo pouvoir na nyo se outil Congo central. Bande ko balandi j'espère que boyebi ba mettre marabutu na yamba ebele basalaka kaya Congo central. Tokolinga ko solo ngona Maître David. Maître David tulingi na toyeba obanda musala oyo. Eza na koko nanga oya boti papa nanga. Kombo na ye ezalaki mama Nzuzi. Abandaki déjà ko sala makambo ya mwasi. Azalaki na nkuki. Abandaki déjà ko sala makambo avant biso to zala na mokili. Ndenga bando sala bando lobelaka déjà ba parents pe ba papa na biso pouvoir nanga na otiki pa mwana te mais pouvoir nanga na otiki pa koko bango be bando yebisaka ah mais ndenge nini yo nanu kutu to bando bota te koko ngo yo kotiki le pouvoir nani po déjà si okoli ozolanda bando sala saka bato azalaki pena puissant azalaki puissant tia eko kufa atikela kango moto te papa na biso pe bakiti na bango ba Congo central ponga na za mutandu ba papa na biso baza bato ya nini ya nzela ya ngeba ba tante ba matikini ba papa ba kiti matadi ndeto botami bon depuis ki bo mwana na ngana bando santaka déjà koko moko bando ya kozo azo expliquer nga mokili tukonga na bando mona ngo lokola gendoki mais ndenge ni koko ya kozonga moi pe na yeba koko ezate po père la gisa biso photo kokote père na biso abete la biso pe lisolo kokote mais koko ya kozonga o na zuki ndoki te mwana bete la père ezate po seri wana ezalaka soki bakangi yo ndoki ba master tu bakimi sikonga na mona kama kambo ndenge ni nani na kolobela ngo nani na ko partager ayaka kozonga chaque jour amemanga moni tete o ezosala bo moni boy avant sala boy faut zongsa boy nzete o soko longo buka ngo foko boka mo eloko symbole po bancetre bayamba ya kolakisanga makambo ti ezwi pe mwata kotanga mwa nini toyeko kola pe nazaki pe muta ba recherche mwa bakisi bani ba Saint Michel ba Saint Rita na osala pe ba match sikona ba master tozalaki na bango eloko zalaki mwa compliqué bango soki basali match obe basali likambo moko ya momi bando simba raté mais nga soki na sali likambo ya momi fo esimba siko bango nyoso bando ya koluka nga siko nga pe tellement makambo ni kotaki mwa fort na monite makambo ofunga moko na gesale lango recherche nga funa wana mutabakisi balobaki mutakisi esimba na kindoki tellement naza déjà cho donc c'est qui c'est aussi yo mozo ozaki déjà mutaba makambo makasi na vie ti série moko na quartier petit moko tozalaki na koka ya koka na quartier car ba o to botami na bango ba yebi petit wana grand chor siko za na posa adame master moko do moi petit moko boy na quartier parce que petit ngonga na ndo memaki trop donc so na okitambola na za na yeba ndo pesa mpo mwana ngo ndo linganga mingi parce que ya lingata ake parce que ngana yeko zongo na ndinga kibutu mais ndenge nini ya linga parce que dame ngande bakokanga chor po ngana zala na nga pe na attaquer
moko akoya na butu na Bino bino bato esprit. na koya na butu atongo azoko kasuko la te ba obi ba ebi solo ba ebi pa na tongo ba la musebo nini nde nazala ndoki boki pumbanga na to pumbanga na David bayeko zonga na pale na biso ndoki tikuna pe wo nini oyo ndoki ye solo babo pumbanga na na biso bolo alo ba vérité makambo azalaki na ye parce que père na biso tanga yoki makambo na esali déjà moi parce que ngamo pe na bimi pe na ke na ngamba mo ki pe c'est pas songo na ke sala ba recherche na nga ya ayam na ke pe na nini na mbetenge na ke kutana na Lion Chika po Lion Chika da miso kokufa Lion Chika ndena représentant ya gagné dangereux na Congo central ndenge courte joie zalaki ndenge Lion Chika za ndenge nchongo za représentant ya ayam na Congo central na Kimpese soko ki ono tuni nchongo ba ko expliquer que aza représentant ya ayam tina bango ndenge pe Lion Chika zalaki représentant ya gagné dangereux na kati ya Beshenge parce que tant na kesa la recherche journée mususu na lali na butu po tawana nyonso na beti lisolo maître David koko na biso ando ya te mama Nzozi journée mususu na lali mama Nzozi albi nzela ozolanda o yango te nzela na yo ozana mokili pona ko ya kosunga batu ba oyo bazonyoka na makambo eza ya kindoki yo ozo kolanda makambo mindele kotikala kopesa solution te po mundele nano alinga mutu mwindu te mutu mwindu anyokomi na maboko mindele lelo soko mundele azo rene eza mayele na biso longwa place oyo tukuna totuna esiko po tokuta dipena na ndenga boy eza sote na ndenga kichor nazo tokuta ndeni spirituel mais nazo sentir que nazana mutu omoni ke bandoto muso ezalaka inconscient mais bandoto muso pena eza conscient pena aza pembe na ngai na tuni esiko nini fona sala ayebisinga kende na mai ya inkisi na kisantu na mai wana ya inkisi nde place okozwa destination na yo place okende zula pouvoir oyo ekosala yo na vie na yo ekosala yo poza la puissant bon ça va problème eza te lobi na longwe mbetenga na kiti inkisi na ke po kisimbi oyo aza na mai ya inkisi wana na se ya pont kombo na ye Manzozi ayebisinga makambo na oloba na kepe wana na bwaki oyo asinga inga na sala na lobi bapesinga nzela bisimbi pena babimisi ko ya live ayebisinga kota nzela ya ngeba tiki ndopolo nanga na komi kindopolo babeti pona na chef du village esanani vers dimanche po village esangami chef du village ya matinga loboko abetinga coup de tête na kweli on a quoi inde na kekuta na sona mama Nzozi abisinga ko mi place na sengaki ozala nde place pena na sengaki okoma nde yango oyo nde siko apesinga pouvoir oyo babengi maître David magicien supérieur so to bengi magicien eza nango na français kindoki ya makasi tolo bango merci na langue na biso kindoki ya makasi merci maître David kolanda yo na landi yo vraiment bien naza na ba point moko na tirer na kati ya maloba na yo na moni olobi gagné dangereux olobi kambu ya ba moi biloko mo ebele courte joie nalingi toyeba pona nini ba maître magicien tout bouta kaka ba Congo bon ba Congo eza base tant ba bengi yango Congo central c'est que ça centre moto mususu akozala pe maître te même yo pe lelo nango lo pe na komokosa nanga batu na maître okolinga ko bima na Congo central pokuna nde eza base ozolanda po so to lande bien Kimbangiste siège général Congo central Kimbango abimelaki wapi Congo central nani Tata Onda Congo central Mbengu Congo central Monda Ntsebe Congo central Mbengu aza génie de puissant na kati ya Afrique génie aleki na makasi azate o nazo biso yango wana po batukutu bautaka libanda mboka bawaka ko adorer Mbengu ba oyo bazouta libanda mboka bayaka penti nkamba po bayebi ke pouvoir ancestral ya biso bayindo za fort soki ezalaki fort ngambe mundela ya koluka ngo te papa mundela uta musika peti ya koma wati soki ezalaki eloko moko ya tina te ngambela ya koluka ngo te ate ba art antique oyo bikeko oyo babengaka kinyumba mundela so bango cher babengaka ngo art antique basomba ngo ba 300,000 ba 400,000 dollars soki ezalaki eloko ya tina te akoya kosomba ngo te ozolanda seke mundela ya de tango azoya kosomba seka yebi ke moyindo aza na pouvoir makasi plus que biso mais biso nde toza mayele yango toyolekela bango na mayele yango omonaki chef na biso totila roi na biso bakosaki ye na miroir na likayabo ntango mundele azoya kokotisa nini bible na kati ya biso
ozolanda ayaki na miroir ayaki ka po akosa yango pe etinda papa mama ki pamvita eboya eloko wana yango mama ki pamvita kimaki ti baye kokanga mama ki pa kotumba ayebisaka bango bien ke mwana oyo bozotumbanga bosepeli kotumbanga na mwana akoya kobota masusu na Congo ya kati po Brazzaville Congo RDC Angola ezaki ka Congo chef nango ezaki ntoti Congo ya kati ezali Congo ya kati ezali RDC biso tozala kati yango mona kike papa kimbango pa yaki kobotama na Congo ya kati wana eza babiloko tokobeta suma solo na ba émission zoya. Merci maître toko vanda esika moko te maître na numero na kotalisa biso oza fort na ba maladie nini to na ba makambo nini oyo oza penza fort ke soki benya batie maître David boye mutu sortele kindoki ya makasi maître David kindoki ya makasi elingo loba azana ene eloko te akolembana ezala malade ezala po bandeko nanga pe ebele bazana posa ya bankodia bandeko nanga ebele bazana posa ya ba porte-monnaie magique maître David azana ka te pona ko salisa malade etikali ya ba oyo pe nazo bimisa na lakisa po kokufa nanga fona tika pe mayele ozola ba pesa ki yo mayele ndenge pe nga pe ba pesa nga mayele mais mingi tozo basé na moment otoza parce que muntu nyonso azoluka vie muntu nyonso azana posa bima mais ce que tozo kanga maisika moko de lingo loba maître David ezala bonheur ezala code ya famille ezala posa bonheur et pas maître David okozwango ya pouvoir ancestral ya bakoko na biso moko de elingo loba ke koko moko ya mundele te mundele ko memela biso condition bandeko na biso mibali bakomi bapede toke na showbiz ezali bandeko na biso ya basi bakomi ba lesbienne donc ingo loba ke bayeli biso condition pas mundele po mundele tango azo pesa azo profiter pe na sima ako peso dira parfois il y a 5 ans au régnier 6e année aux asoutés mais ce que ba ancêtre na biso ba telemeli eloko po to sape na posa to so indépendance spirituelle na biso ozolanda to sala pe oya biso to yoka ba génie mundele eko te ya biso coutume eza mabe ozolanda mundele eko te ya biso coutume eza mabe banani ba memeli biso yango ba pasteur yango na lo ba pasteur bazati na kisasa ba pasteur ba maître David merci banganga bokomi ebele merci ba église ekomi ebele mboka pe ya kokufa bakonisa mboka batela ba mboka ekufa na ngokala bino banganga bozali kotoyo ebele ba église kotoyo eloko nini ezozanga bino banganga bosangana na katikati na bino bosala ta solution moko pona mboka soki bakoko na bino bayokaka penza kolela ya peuple congolais seko spiritualité na moment oyo ekoti makambo ebele surtout ya ba aventure parce que même si tu landes internet ba osala pe base on appelle passer moka sali base tant to bengi base c'est logo za bongo te ma sali on peut batu ba monde tina monde na biso pe komi bongo muntu mususu akoyane asombi mo démonstration aye asali pe base ba bengi epe mais era kokokisa musala ya moninga bengi yo et ça là nga pas si vraiment confiance au muntu azana maladie et déranger ou bien azana problème au yo déranger à contacter yo comment c'est possible que yo ozozong selaye confiance à pessioté parce que par exemple au salarié musala kitoko yebaki bokomba ndeko confiance e baki sami relation et makasi po yo osunga na problème o ye bando ye pa ko banda osunga yo ozolanda ye pa ko banda osunga yo toto la pe internet o mona mwana moko boye aleki ngala sala ka science avodour yo sala ka science avodour oui c'est bon tondimi o banda ki on a âge ni o bando tanga ngona école nini livre nini oyo tangaki tu balances. Pour ça, tu balances âge, tu as 17 à 18 ans. Mais merci. Autant pour science, faut autant un livre pour comprendre oh monde la connaît. Oui, bah ça la monde ni. Au bandagi classe na âge nini, au silisa qui classe na âge nini, pour comme autant un livre wana na âge nini. Point d'interrogation. Tu es pour nous juger bah tout mais binomo bo pe ça ba réponse. Ozolanda ozako ba eloko kisabiso ke ba marabo ebele ba magicien ebele to sala kate onga inde na zaboye science nanga na sala ka boye yo bando tanga science on agene bansongo baza ba représenter ya msoki eta l'émission kufa mais ti le otanga ka science makambo mususu kuti oto sala na ndenga spiritualité ya gindoki ya bokoko ti le na koki ko sala ngote donc na komi même na niveau wana te lion chika eto kufa toto longole po azobelisa batu maboma courte jote longole abelisa bandeko na biso ebele na boma maboma ozolanda pona nini
Ozo kota eloko oyo ezosenga mais siko yo mbala moko miye o ngai na sa licence à vodo nazo sala porte-monnaie magique. Maître ancêtre nini ozobenga démon nini ozobenga o aya ko représenter porte-monnaie magique po tant to benga ngo porte-monnaie magique to benga ngo na langue na biso porte-monnaie ya kindoki. Siko yo ancêtre nini yo ozobenga? Vraiment. Bon, merci. Wana to sugina no wana nazongi na question na yo to sangana to sunga mboka po bandeko na biso pe bazozanga ezosenga il faut po mboka nanu ekota nanu ebunga bien na ndenge na biso nanu bato mayele ezosenga il faut tozwa indépendance spirituelle omoni mboka etambolaka oui physique mais spiritualité pe eza ya mboka oyo esimbaka mboka soki spiritualité ya mboka eza na maboko mindele ata physique bobundi etika esimbaki spiritualité yende trop fort. Merci. Spiritualité yende mutato kebisa ke ko bongisa te. Zala no ka wana. Ye pe vandi na ye. Azo tonga, akene mikili. Soko nga bongisa mboka te, yango te oyelaki. Soko forcer okotika mokili. O sane. Donc photos ont indépendance spirituelle, photos à la fort. Ozolanda, photos à la fort wana, yango mutu ko pesa biso force ya vie physique. Donc ba pesa biso chance, ba pesa biso valeur. Po tozana valeur te lelo pasteur aye côté ya que coutume eza mabe mais yemoka ke bala na ntaba lelo munde lelo chinois zo salela coutume bazo inventer te est-ce que bango nyonso ba okota c'est que bango nyonso ba okota lifelo ba salela coutume eza la mabeti c'est le ba pasteur vraiment maître nazali susu na ba point mona kangi na tocha on mo ata parenthèse mais na tout na question oyo maître kala toyebaki bato bazali ko banga bondo merci kala bato yeba ko tozali ko banga muto ka banga babenga enganga po mona ke neti nga na yebiti na koli po yeba ke na quartier na biso nganga zala ya passe mais le lettre mo yeba nganga partout au vandi pe bo nganga tindelo message neti mbala simana otako za message ya sirène moko bo ya na besoin sali sangai azana mboka likolo azotinda ngo na Shoael na Shoael bala wana est-ce que bozo mona te ki bonganga ngo dirait pe baby nazoyeba te maître yo nde oza bien placé ya koexpliquer biso ekomi boye public ndenge nini nyonso ekomi nango kaka pirate na Congo po original etambolaka na pirate mais pirate sikoyo ya biso kokende na kutu te na bamessage na internet yango na kutu olobela moto mosusu ake asombi démonstration na ye aye komibenga maître ntango akomi mpo aréalize mosala ayaki koloba na tv akoka koréalize te makambo wana ekomi odérange makasi mpo baaventure ekoti makasi na kati ya makambo na biso baaventure bakoti makasi osombi démonstration mibengi maître ere ya mosala osala mosala te tokokanga ngo ndenge kapilo mpe bamaître nde botekelaka yasombi biloko wana maître David asalela pouvoir ancestral Maître David a le pouvoir ancêtre na ye. Kala mingi te tolingi to telemela. Oyeko loba makambo pa liboma. Po makambo to changer. Omoni ndenge batu bazolela. C'est que biso magicien moyen YouTube papa on kaza ya solo te. Merci. Merci. Pour te pesa pe moi pouvoir na makambo po oloba nango yo moko e komi nango tina ba message ovandi na okabo nga pe elanga o sirène moko bodo yo dans les vidéos komi no sirène komi okomaki na nini. Merci okomaki na nini na téléphone ozwaki ngo ndeni yo sirène. Point d'interrogation. Donc Maître David so besoin na posa bomo na makambo Maître David ya salaka na zape na compte na nga YouTube c'est Maître David Magicien Maître David Magicien TV officiel Maître David Magicien TV officiel bokokende mona ba démonstration Maître David bokomona ke Maître David asala musala na nzela te Maître David azana siège o ya salela ra musala ayambaka batu na ba hôtel te Maître David azana ba siège na Kisasa siège général eza Maître David ayambaka batu Congo central Mwanda siège ezali Lubumbashi siège ezali Luanda donc partout siège ezali à Maître David ayambaka ba partenaire na ye na nzela te donc Maître David so besoin na posa botala ba makambo salaka bokota Magicien David TV officiel bomona mambo Maître David sala Maître David otangela ki biso porte-monnaie kodia na yebité ya yo za sans sacrifice to eza pena sacrifice te oyo ezali eloko eza pouvoir ancestral na sepel na mama moko otobenga ngai na nini na Paris alobi nazolandaka ba message no makasi en tout cas nga depuis na botama na lakisa bana ngai bible te na lakisa ka j'ai makasi na famille nanga
bitumba me balonga ngai te par rapport na ndimela ka bakoko na ngai. Et ça là bien ça la poto mais ozo sentir aso lobelo ko moko bona kati pour mettre David mingi na kati ya YouTube ayaka te po ya la kisabatu ki mettre David. Non. Pour mettre David à vivre bien, mettre David vit na normal. Mais mettre David na YouTube eza koya ko pesa message. Et pas bande ko nga bazali banda mboka na ba o bazana kati ya mboka ba comprendre nzela nini bakoki ko landa po bazwa solution na makambo e déranger bango po bazwa solution na makambo e tungisa bango po bazwa solution na makambo oyo bazana ngoposa parce que na sepela na maman na makasi parce que maman na bengi nga maître David na landa message na yo en tout cas ba message nous zo sala nga bien po depuis na botama na ndimela makambo mindele te ngana la kisi bana nga bokoko pouvoir ancestral et puis pe na sana bitumba makasi na famille me bakoka nga te po na ndimela ba ancêtre ba ancêtre est-ce que ça la nga bien mutoza na poto ndimela ba ancêtre to zape na posa bango nyonso ba ndimela ba ancêtre to pesa pe pouvoir ancestral na biso force o mona ceux qui par exemple yo moko zo respecter papa na ote c'est que mutali banda pas ko respecter mais ceux qui peut pouvoir na biso zolia biso to ko pesa ngo susu genre nini ya pouvoir il y a rabat pour les loso qui te landi bien tant papa na biso bazo landa banzela ya mindele ba science tant bazo kosa bango o mona mutazana mbongo mazana mwana kizengi o mona mutazana mbongo mabota pe mama nini azana nkodi ya bien mbambo ya famille o ya bota raté ou bien kufelaka ou bien yabo marabat ce qu'on mettre un code ya wana timuto azozo yango eza ça sacrifice code ya muntu nyonso yebi ke code ya eza na sacrifice te eza na ba famille belé merci mettre place na kondimelo te merci merci omoni code ya ndenge eza wana eza pouvoir ancestral eza ya biso code eza na sacrifice te oya koya koloba ke code eliaka akosi ou bien ozana code mais okosi yango makambo mususu mundele ayeko développer ngonde ekomosenga makila mais code ndenge ba ancêtre na biso batikela ngo code eza pona ko pesa bonheur code eza pona ko pesa chance eza na ba famille belé ndenge ozomona na moment oyo bazala na code mais muntu atikala na ngote muntu azwa ya ngote ezo senga fo muntu azwa famille ezo évoluer te bandeko bazo bala te ya basi ya mibali bazwa misala te code ya place eza na kanda po azaki nyumba c'est akangi makambo et donc il faut muntu moko ya famille monana a contacter même si maître David te mais a contacter azon code pour afongola famille pour essayer loko ba koko na biso batika bonheur chaque famille surtout soko kenet na kisantu la plupart famille c'est ça na mbambo famille et ça na bonheur wana c'est même ka ba famille kisantu to de famille kisantu te bayombe bazana ngo baluba bazana kodia nini bandande bazana ba mali ya batate babenga ngo bazana ngo ozolanda do ezana ngo ya biso baindo yango monaka kindoki na biso mundele akotaka te message à maître David ezali bande konanga ba o bazana posa ya porte-monnaie magique portefeuille du bonheur code ya bonheur bokozwango sans condition naturelle ya ba ancêtre parce que ba ancêtre bazo tinda toujours messager na bino maître David pour aya ko messager na bango maître David pour aya ko pesa message que bozonga na pouvoir ancestral bo contacter maître David na pesi numéro plus 243 89 5 plus 243 89 31 39 725 oza na problème et déranger mukanda malade ici la té ozobo tate mobile kimio moi c'est kimio contacter maître David bisonyo sobayindo kimio mukanda il suffit ozala kana ba poso moyindo pour maître David a traité amende ilete na linga ka bango te po ba balinga ngai ba sete balinga ka moyindo te moni mundele mwindo mundela olingote même ngape na linga bango te de soko linga msala na kosala te vraiment maître David tokomo ke vraiment to chité mais tokoka bona boité eloko lobi eza ça sacrifice place on a vraiment na mako ndima na code merci na mako ndima te parce que ata nzambe po apambola yo esenga sacrifice moto mataka bangomba to jenaka eza sacrifice mais quand ko talisa bandeko ça sacrifice on ezoya tendenge nini ça sacrifice eza nini eza code ya eza eloko ba ancêtre na biso esi ba se sacrifier pour nango po ezala
dezo senga te bancetre obe biso bakoko tozobotama toya kosala sacrifice toyebi te sacrifice oyo bango basala po eloko yango eregistre même kindoki eza bato ebele babengaka kindoki ezalaka mabe mais nga maître David nabengaka kindoki mabe te pourquoi kindoki ebombi mayele ya mutu mwindo kindoki pe liaka mutu yebi te kasi siko place siko kindoki komi mabe ye aza motema mabe cameraman na biso aza motema mabe bopesi ye kindoki tellement aza motema mabe akomi kosalela ngo pe mabe ozolanda mais muntu oyo pa aza malamu akozala pe miso akofungwama na asalaka bolamu ayebi utilité kindoki ne ezosenga te asala moninga na ye mabe mais biso déjà de nature bayindo tozalaka déjà na motema ya haine siko ebele ya bato bakokaka po mutu nyonso abotami na jalousie siko yo nde fo oyeba kogarde jalousie oyo ya yo ozolanda soki jalousie nokomisa ngo mona bato mosusu baloba tipo na lingaka te mais so nazalaki ndoki ngambe nalia ye soki mpe azalaka ndoki anga nalia ye ozolanda mais siko soki oza ndoki concept nde ozokomprendre kindoki nanga eza mpona mabe te okomema kindoki malamu mpo baancetre bavanda mpo basala kindoki mpo ebomba mayele na biso yo olingi okanisa na kati ya kindoki avion oyo bandoki batambolaka mondele mutu asalango wana bango mo bandoki mais basala mpe physiquement voilà place mayele ebomba mis journée tokozwa indépendance spirituelle tokozala na facilité kozwa mayele ya ebutu tobimisa yango na moyo ndenge tobengaka mundele kindoki ne emonanaka po aza facile ata abimisi bakoya kozwa ye te mais minute soki okomi na mayele wana ya kosala même si tonga yebaki mundele aza na facilité koya kozwa opete ata afuti mbongo te azwi na ye oye moto azodomine na spiritualité ntango déjà azodomine na spiritualité seke na physique besoin na eloko ya kosala te maître David po tokabwana ngana yo mais kana kotalisa bato moto aza na poto akozwa kode na bango ndenge nini to akoyamba machine na ye ndenge nini okosala yango ndenge nini okotinda yango na agence to okodeleke yango ndenge nini mystique ekendaka na agence te eloko babengi mystique eza eloko ezomonana te soki omoni maître alobi azotiela oyo eloko na agence seke aza na pouvoir kotinda yango na ndenge molimo te po kindoki eza na mosika te mystique ezala na distance te na je suis sûr po oyoka masolo moto aza na pota koti na douche afongola miso akomi na Congo elingo oloba ke mystique eza na seconde donc même si oza na États-Unis oza na Canada oza soki wapi benga maître David facilité ya kozwa eloko yango ekokomelo na facilité pas même kutu une heure de temps déjà oza nango po mystique eza na distance te soki oza na besoin porte-monnaie portefeuille du bonheur Kodia contacter maître David plus 243 89 31 39 725 plus 243 89 31 39 725 na YouTube Magicien David officiel TV. Maître pesaka pe ya ba neto ezala kaka mbala moko libela tikala. Bon problème wana ezo dépendre na monto akobenga maître. Nde biso nde tokokende kosolola na ye soki akolinga contrat ou bien akolinga mpona vie na ye mobile. Mais mpona kobanda kasa na région de Mundele. Non kasi mungu apesaka ba ne problème eza nini omoni porte-monnaie magique moto mosusu akozala pe na posa alinga sala mwa boutique na ye aza na posa te azalaka nango tambola ye aza na posa asalaka mwa eloko moko bo servir ye pendant 3 mois azwi mwa pendant 3 mois donc toza na facilité ya kosala oyo mundele asalaka mais ya fort plus que mundele po euti epa na biso soki pouvoir na biso ezalaki na valeur te ngambo mundele ayaka koluka yango te merci ayaka koluka yango c'est que ça na force merci maître David vraiment j'espère que bolandi maître David bandeliti na suka alobi vraiment kitoko na esala bino biso na Sarato la TV tolekisaka mutu pamba te c'est que soto lekisi mutu c'est-à-dire que azana makambo ezali pas maître David yo mutu zuli ba koya olanda ngai ozana problème ozana mikanda ozaka mukanda te na poto benga maître David moi ça kima yo ndenga lobia kengo musele simbaka te benga maître David ozana maladie banda et la raté au yempe côté ou tate benga maître David atala likambo ya maladie na yo et cause la vraiment bien mais maître David trop ka bona boité sans que message mo ya suka message on a na lingi on peut ça yango na ba confrère na yo obo sala ba musala moko pe na ba konzi mboka ba kolanda yo parce que uta ko lobana na landi yo bien olobi qui biso soki mboka zotambola bien te parce que pouvoir na biso eza dominer na pouvoir ya mondeli merci et loko nini oko senga na ba konzi mboka na biso basala pour la pouvoir na biso est en place merci donc message maître David Azana surtout na ba konzi mboka bo pe sa valeur na pouvoir ancestral poser biso
tobotama na mundele te touta pe pa bakoko na biso ndenge mundele Jésus mataki na ngomba abelelaki ba ancêtre na ye donc biso pe tozana ba ancêtre na biso ba oyo bazala donc topesa bango pouvoir topesa bango force po bakoka pe kosala po totombola mboka na biso bandeko nanga oyo ayebi ke aza magicien te oyo ayebi ke aza nganga te tika makambo zosala po parce que kala mingi te ba ancêtre balingi babeta fimbu kala mingi te awa na 2022 ba ancêtre balingi babeta fimbu yo osalelaki mutu musala esimbaki te tika yo mutu bandaki kosalela mutu musala azwaki te tika ko bandela lisute po 2022 ba ancêtre bakomo silika plutôt na makambo ozana o moyindo morozwa fimbu donc merci donc message maître David Ayenango mingi na leka ko yebisa bino bandeko bozali banda mboka na ba o bozana kati ya mboka bozonga na pouvoir ancestral ba ancêtre na bino bazawana pona ko pesa bino o ezo déranger pe ona ko pesa bino o ezo tungisa pe ba besoin o bozana ngo e pa na bango bokozwango sans condition po bango moko déjà ba bundela biso pour les lotozala merci. Merci maître David, que c'est moi mais exact que c'est moi pasteur. Et va pasteur tout ce que va pasteur va vendre kimia. Va aventurer. Basa ila nzambo bena mama. Ah, bon pasteur ni na zangisa ça papa. Tangela na pasteur oyo yebike wana pasteur ngo. Non, en tout cas ça. Je voudrais vous dire que la TV na mona pasteur mo boy. Oh, yo lité ezo sala te kara aho. Ah, papa ato kangi mato inde ni soto bengi yo pole. Pole bengi yo pole. Oyoka nataka se pole yo mama. Ozoyoka te. Ozoyoka. Apo ba prier longo la oyoki ona yoki. Ah papa tika ba aventure ko. Tika ba aventure. Ah. Mais comment c'est possible botambola te na nzela pona okebikisa bato na bino bobengisa bango ka na église pona ni. Vraiment. Botambola pe na nzela ba aveugle baza ebele, bato baza na malade. Même église pe na hôtel ngo na TV boy. Moi garçon moko ya bi papa ya biso to ko ya paralysé ozo ngana to kotala ngo sima oh mais yo zo bikisa bato yo yebise aya kamba moko obikisa papa que bache mingi makasi na koluka mbongo ba passer batambola na ba mituka ba somba bandako mais auction ya nzambe nzambe pongo tulendo exact on nimela pa nzambe oh bon on a uta papa vraiment merci maître David mais pouvoir nyonso o maître David o salela ya ba ancêtre maître David abotami na nzete taza pe muntu ngana zona nga maître David Satan te ngana nga maître David ndoki te rien mais ba dimuso la on a loba ba dimuso ba yako nga maître David Satan te maître David ka esili maître David ka wana biso na posa ko intimider batu pesa musala basalelo musala ozwa résultat ya malamu c'est tout to wana biso te na posa ko bangisa bino oto yana bamvoela banite avocat la taratoge tango akendaka kosambisa avocat tambola na toge te aringa osalela ta spectacle monte po batebele bana ozela bamona ta spectacle spectacle salamité spectacle ata yo kosomba spectacle osali ba spectacle eza nango ebele na kati ya chaîne na nga YouTube oyo nasalaka po bancêtre en tout cas baboyaki makambo ba spectacle boye mutu avandeni kaka amoni nika spectacle okanaki te omoni mystique non soki oza mposo babenga yo bato baza na besoin ya makambo benga ozwa makambo olingi mpe omonaki apala sala napesi nini na nga ya YouTube magicien David numéro maître David eza plus 243 89 31 39 725 plus 243 89 31 39 725. Contactez maître David okozwa solution na makambo ye déranger et à la porte-monnaie magique portefeuille du bonheur code ya famille bonheur okozwa mo malade ozozwa mokanda te mobali ya kimio mwasa ya kimio et pas maître David bakosala lo musala ya ancêtre ya bio donc musala bio ya biso moko ya bakoko na biso merci maître David benza pour na temps pesa ki biso merci na bino bon la biso na Sarato la TV ozaki numéro ya maître David biente benganga na kopesa o yango vraiment maître David azali wana pour na mutu nyonso ozo santé ozana problème et aussi mbaté benga maître David merci na bon délivre on sait que o accompagner ngai na makambo nyonso to kosala merci pour na image merci na axe na montage merci na Jonathan Kivuna merci na présence ya bandeko nyonso bazali awa merci na star du moment mutu du mois donc c'est Kolia merci na bandeko nyonso merci na confrère na nga na bela ke
Merci na confrère à moi babi ngana benga ye monsieur le français ben biso yo meki la journal français ben a frappé au mabe. Merci na Francis Tomate artiste du moment. Merci na bino nyonso bozaki ebele ya kolanda émission sur Sarato la TV. J'espère que o landi biso balobaka ya malamu zwa ya mebesa ya nini bwaka ozana souci ya maître David benga maître David numéro na ye apesaki yango soit to moni ke simbité benganga na kopesa o numéro ya maître David ngai na bino to monani bongo mbali ya semana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.